Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien. Na cuisine na biso lelo toyo kosala oyo ezali ngulu ya kotumba na riz chinois. Donc voilà, tu as des recettes autour ça lelo. Ah, to banda liboso na ngulu. Na ngulu na biso ba ingrédients on a la kisibino et ngulu na biso zali ngulu on a somba ki on a Lidl. Donc eza vraiment na ba mafuta ebele te pe ngulu na poso pour kana lingaka poso ya ngulu mingi. Donc na kozwa ngulu na nga na kolongola ngo na package nango comme boyebi. Parce qu'il faut que sokola ngulu, sokola yango boaki nango vinaigre, eza vraiment important tant ozolamba ngulu. Donc nga na préféré ngulu o eza na poso, na mona ngulu ya kotumba na poso et bimaka vraiment kitoko comme bozomona pe eza pe na mafuta mingi te pe na koka mafuta ngulu te et ça la kanga mutema pasi. Après ko sokola ngulu na ngai les belles dames, bomona na boaki yango sikoyo vinaigre, onga na sala kana musuni pe na poso zali vinaigre ya pembe. Ba misusu kaka vinaigre na musuni menga na préféraka kosokola vinaigre na tiengulu na nga na passoire wana pona etanga mai. Donc voilà, to tiki ngulu na biso etanga mai et to esiko awa na ba épices o to kotia na ngulu comme boyebi ke ngulu ya kotumba zali vraiment simple, ceux qui n'ont meka te ma belle meka. Donc besoin na tieli kati ya litungulu o na kati, donc na sali kati ya litungulu na nga et nazali pe na ail. Na ai e naza na tangawizi kombo mundo secret ya ngulu eza biloko oyo nazotia. Donc voilà, donc wana biloko nanga na bongisaki yango bien na kati ai na kati litungulu e na yeko sokola oyo ezali na sokola oyo ezali ai na nga donc naza na tangawizi ai litungulu eloko na kosala na kozwa liboka na nga mais soki oza na liboka te okoki kotia yango même na molinette eza na problème te. Nazwi muscade natie muscade na nga et natie ai natie mungwa parce que edenga ke biloko na nga etutana bien et panzana te. Donc voilà, on a natiaki ai na muscade nde bomoni na sangisaki on a mélangé yango ensemble na tout yango très bien et na longoli yango comme bomoni eloko oyo koya kolanda na koya kotia oyo ezali tangawizi nango tuta tangawizi yango moko tango elembi bien na tiango pe na kati ya bassin na nga e wana na koya kotuta oyo eza litungulu na tuti litungulu yango moko parce que litungulu abimisaka jus tango ozonika ye, c'est ça que na tuti ye moko mpona atutama vraiment bien. Donc voilà. Après qu'on nika ba épices on a la kisibino comme na lobi que ceux qu'on a na monette nika na monette ils ont un problème te et na koya kotia lutu ya muke ya moutarde. Pendant ça la moutarde non tia moutarde parce que moutarde comme boyebi déjà na utiliser ngo mingi na musuni pe na poisson parce que elimbisaka biso musuni vraiment. Donc ozanga sa moutarde na ndako te eza vraiment important et na mélanger na koya kotia huile boyebi déjà ke ngulu azalaka vraiment na mafuta donc huile nanga comme bomoni na tie huile te ke ebele donc huile kaka muke pona esala poso donc esala ngulu nanga smooth donc sembe ton na kotumba e quoi. Après na koya kosalela oyo ezali elengi nanga nazosala ezali elengi ya ngombe donc chasse nanga ya elengi ya ngombe nde na kotia chasse mobimba e na koya kotia oyo ezali citron boyebi keloko ya kotumba nga nazangisaka citron te na koya kopakola citron pardon na koya kotia citron e na mélanger. Donc voilà, to mélanger yango très bien. Après to koya kozwa sikoyo ngulu na biso comme bozomona eza susu na mai te parce que mai nyonso etangi boye vraiment baépice ekokota vraiment ti na kati ya musuni po mai eza te. Toko mélanger ngulu na biso très bien ma belle. Mélanger ngulu na yo vandisa yango apres komélange yango tokolatisa ngulu na biso chassé totia yango pembeni tozwa ata 1 heure ata 2 heures ekosala bien mingi donc kotumba yango mbala moko te e nakoya kobakisa oyo ezali bouillon nango nazosala mpe ezali bouillon ya soso donc na mélange so mpengi kotia mungwa mabele eza na problème toki kotia mungwa me nga na préféré mingi kotia ba bouillon. Donc voilà, mpo kotia bouillon nanga susu na kokanga ngulu nanga na chassé mpona kovandisa yango mpo na 1 heure du temps nde nakoya kotumba sikoyo ngulu nanga. Kosokola loso nanga mabele eloko na kosala sikoyo na tiaka mafuta e na tie mungwa e tokokende komatisa loso na biso na moto.
nakotia yango na vase cooker mpona loso na nga ebela, mais ezala sûr ke loso na yo ezala potopoto te. Donc wana tokoya sikoyo mpona kotumba musuni na biso, tokotia yango na etumbeli na biso. Donc ça fait 1 heure ke tovandisi musuni na biso. Kosala riz chinois na biso ma belle, eza vraiment facile. Donc otoza nango posa yango o nazo lakisa bino, c'est vraiment facile, meka okozala dessus te. Donc na posa kozala na 3 maki, donc nazo sala 3 maki et na kotia yango ezali magique o ya mai pona epesa maki nanga mwa flavor, et na kozongela loso tala vraiment so loso na biso ebeli, eloko na kosala loso na nge ebeli na kobalusa o ya se o ya likolo kita na se ya se e mata likolo, et na finiki na zongeli encore biloko nanga o to bande ko mélanger pona loso. Wana tokoti na région totie kikalungu, bobi kikalungu o ezaka bien pona kosala yango ba riz chinois, kosala yango ba on préfère mi kosala yango ba riz et tout. Donc eloko na kosala na ti mafuta muke pona kokalinga maki. Comme bomonaki tobetaki 3 maki, maki o tokosala te ke ekangama, maki o tokosala ke ezala maki ya kopanzana. Yango bomoni nazo balusa yango bongo pona epanzana ezala maki ya kokangama te. Donc voilà, ekominga boye comme na lingaki na kolongola maki nanga e na tie maki nanga à côté comme bomoni. Après wana nakoya kotie susu mafuta muke pona koya kokalinga o ezali crevette na biso. Donc natie mafuta ndambu donc crevette nanga ezaki bien nettoyé, et nakoya kotia ngo susu magi wana o ya mai pona esa crevette nanga goût. Crevette nanga nakozelaki mai wana nyonso ekauka e ekokoma kokalingama. Donc kalinga yango vraiment bien komona yo monde crevette ne komi kokalingama po mafuta ekotikala. Après wana nakoya kotia ai ya poussière, na bwaki yo mwa ai nanga poussière comme bomoni, et na balusi comme bomoni ke crevette nanga komi vraiment kokalingama. Donc nakoya kolongola crevette nanga pona tia yango pa côté comme bomoni. Crevette nanga c'est bon, et na bakisi encore mafuta muke pona kotia sikoyo o ezali ba vegetable nanga. Donc na kotia ba légumes nanga oyo, donc eza carotte comme bozomona, masangu, donc voilà. Donc wana na kotika sikoyo ba légumes nanga elemba ekalingama aussi. Tango kokalingama vraiment ki namoni ke ekoti pe moto makasi, et na koya kozwa sikoyo loso nanga o na lambaki comme na bayaki bolamba loso na bino ezala potopoto te. Bozomona nde loso nanga eza vraiment moko, et na kozwa loso nanga o na lambaki, c'est vraiment facile na tie, et na zwi biloko nanga nyonso o na kalingaki pene. Donc pembeni nazi biloko nyonso o nasalaki pembeni, et na mélanger comme bozomona na image. C'est vraiment facile pour la kosala recette oyo, et toko mélanger loko sko na sali na diminuer moto nanga réchaud na tiango na 2, na tie moto na 2% na peut-être que biloko nanga ezika bien, you know. Donc diminuer moto na po a ezaka kozo mélanger on po biloko na esangana bien, ba goût ekota ekoma goût moko, et na koya kozwa top nanga oza top à crevette, na zu bouillon nanga crevette wana na kotia yango po bobika ke totie crevette na kati, et na koya kosalela o ezali soya sauce ya light, c'est-à-dire soya sauce nanga ndambu. Donc po échanger yango couleur comme omoni ke loso nanga ezaki na couleur ya pembe, et tant totie soya sauce wana ekokomisa loso na biso na couleur ya chocolat, donc comme bari ya ba chinois comme ezalaka. C'est vraiment facile ma belle, meka na ndako okozala desite. Donc après wana tokoya siko mpona kokalinga o ezali litungulu. Donc po tokotika kaka ngulu na biso bongo te na kosala litungulu nanga comme bobiki matungulu nanga ezalaka nango vraiment simple. Donc wana na kati matungulu na ngai comme bozomona, kata matungulu ndo lingi kokata, botala vraiment nde ngulu na biso zobela likambu na mutu te, problème na mutu te, ngulu na biso zobela vraiment kitoko lokwa ngulu ya makala. Donc c'est vraiment nice, meka recette oyo okozala dessus te. Donc après kozala sœur ke ngulu nanga ebeli na zongi encore na réchaud pona kotala matungulu nanga o na bandaki kokalinga. Donc na kalingi matungulu nanga komoni ke komi kolemba, et na koya kozwa sauce nanga o na bisika o na tiaki ngulu, na kozwa sauce wana o etikalaki o bozomona na bakisi mwa mbuma pilipili mponga ningaka ngulu na pima, na ti mwa mbuma pilipili me na kotobola yango te. Donc voilà, et na kalingi yango na mélange yango na baépice wana o ezalaki ya ngulu na biso etikalaki. Après tokoya kobakisa o ezali citron, bobiki nga na citron vraiment na matungulu erataka te, na kotia citron muke, et na koya kobakisa pe oyo ezali bouillon nanga ya crevette etikalaki ndambu na chasse. Bouillon nyonso oza nango kosalela
nga na kotia sema au poisson na nga sema na silisango na tie bouillon na nga crevette pour matungulu na nga ezala piote na monoko. Donc c'était vraiment facile recette oyo. Merci na bino nyonso botali recette oti na suka. Et voilà les belles dames, botala vraiment ngulu o ndenge bimi ngulu na kwanga mama na nga botala vraiment ngulu ekauki te ngulu na biso ebele kitoko comme bozomona wana. Donc après nakoya kotia sikoyo matungulu na nga oyo nakalingaki, donc nakobwakela yango matungulu soki olingi matungulu te kolia nango kaka bongo, me nga nalinga mwa matungulu mwa piment esalaka nga bien soki nazolia. Donc mpo azala nde moto matungulu te nga nasalaka matungulu mpo na nga moko. Donc regardez moi ça, les goûts de ça, oh my god, na kwanga na semoule recette na biso vraiment yango ya biso l'autre kolia yango na riz chinois. Donc moi salade pembeni esalaka kaka bien, mais ka recette oyo na ndako ma belle okozala dessus te. Merci beaucoup na bino nyonso bozalaki na video na ebandeli ntina suka kobosana te kozala abonné na La Rocho, kotika commentaire pe ko aimer video ekosalanga bien makasi. Mekela bana recette oyo, mekela papa recette oyo, lokwa bana biso poto balingana bo basemoule te, mekela bango recette oyo bako aimer vraiment. Merci et na souhaiter bino nyonso ba bon appétit na bino nyonso bokosala recette oyo tina te ekomi na tina.